Pamela Shekola. Yope olingi balobelo. Bakolobelo nini. Bakolobelo nini. Soki balobeli ya yo mwanankasi. Oyo aza soki par nini na yebite. Alors, sikoyo yo lingi balobelo nini. Ebongi yo moko loba. Parce que ngala zoe bananu eloko bakoloba pona yote yango oyeko bimela biso. Bon, loba nanu bongo na tala soki tokoloba nini pona yo. Mi fika belo. Baba suki one zaka suki nzambe. Moi, c'est chaud là. Bon dimanche. Bon dimanche à tous, hein. Mes filles, Nzambe. Et un par dernière. S'il vous plaît, le T1 qui... bonjour. Le T1 qui va, c'est vers la porte dernière. Moi, oui. Bobigny. Bobigny, c'est pas vers la porte dernière. La corner Bobigny. Bobigny. Ok. Attends, je vais demander. Bonjour. En fait, le T1 qui va vers la porte dernière, parce que moi je vais descendre vers la gare de Saint-Denis. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça? Ici? Merci, c'est gentil. Tété Tumbala Rose, Joe Benyo Keyuabi, Joe Moi. Non, c'est la trame. Tété Tumbala Rose, Yaya chérie. Moni Suga solo, Kabelo, mi fi Kabelo, Moi. Et là, on est beau, ma bateau. N'habite un. Non, bloqué, on a kanda. Oh, quand t'as besoin, on a bloqué. Je viens pas pour blaguer. C'est pas pour les gens. Dans ce côté, quand je te bloque. Yo, on a bloqué régime, milé. Yo, on a qui chasse à la place au bottom, on est pas français. Et ça, langue, ça s'apprend. Pour nous, on a corrigé, on dit, que français, n'importe quoi. Je te bloque. Bah, aigri. Allez, bye. J'habite T1, mais yo expliqué on dit TR. On habite RT. Là, t'as un masque. Ok, je m'assois. Waouh. Non, rappelez-moi, non? Je vous rappelle tout à l'heure. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonette. Mbote batoyo balingaka rando
naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, Pamela Shekola. En tout cas, le kola na moni vidéo na ok na zui moi eloko ya koloba. Pamela Shekola na moni ke yo ozo continuer ko kumisa oyo ya bino mosaka na mutu biloko ba produit ya mifi mosaka problème ezate azande kona biso ebongi eteka makaka azande kona biso Congolais foko kumisango. Alors yope ndengo zawana Pamela Shekola bote na yope foko kumisango okomi mwa mabe. Alors Pamela Shekola eloko mosusu na remarqué ndenge bote no edimine elakisi okomi mabe teke na ndenge ya mabe. Okomi mabe par rapport ndengo zalaki bote edimine. Na kanisa outi kolongola mokumba. Na ndimi teke yo obotaka te. Pamba te mabele oya yo evimbi lisusu, evimbi makasi. Na ndimi teke oyekaka monene na mabele. Alors na monike soki yo na ya koko bozalaki kobota te na comprendre yo botaka na yo ozalaki nde kolongola yango. Na ebite soki pourquoi olingaki kobota te soki oyebaki banda okotaki na avion titango kitaki soki ya koko bakozala bolingo na yo te azakaka mutu oprofitaki na ye pokoma poto. En tout cas na yebite c'est possible osedaki na ya koko pote okoma poto. Mais mabele oya yo elakisiki etondi miliki na kati. Na yebike ozalaka na mwa tolo me modèle ebakisami Pamela Shekola na tali pe na moni eloko koloba. Na moni penza na minute oyo eza na miliki ebele. Yango wana na monike outaki kolongola mokumba me mokumbango na kanisa ezalaki ya retard te ezalaki mwana sabandaki kosalama. Yango miliki etondi yo kotonda na kati ya tolo. Ezape olongoli yango mikolo yote olongoli yango avant obanda musala nelengi ya Congo oya batresi mbelenga pro. Yango miliki ebandaki muke evimbi sikoyo me problème ezate okoki komelisa miliki yango DJ na yo. Na kanisa DJ na yo azali. DJ yo pe yeba. Oya yo bobandi bolingo sika na yebite soki bobandaki ka na yebi pete soki zemi wana ezalaki ya yo me yebake mwasi oya yo makangu oya yo ozane mikolo yo oyo akomi kobomba yo pamba banda amonaki tigre noir abimaki abombi yo. Alors wana eza problème na bino soki olingi ozala toujours mobali yo babombaka problème ezate. Mais ye mabele wana ezali kolakisa deja ke alongolaki zemi ça fait quelques semaine sikoyo milik eza ya kotonda yo DJ na ye luka moye omela yango mela yango ebanda kodimine ekoma boye epuis yebise mbala sima aluka abota kobota eza nango mapamboli ya nzambe ndenga za wana kolo bana zopesa ye ebongi abota atika baje po ndenge azawana omoni yomoko elongine ndenge ekomi bote edimine ebongaki bote edimine azala na mokumba me bote edimine tango ya longoli zemi nde mabele etondi miliki. Bien sûr ekokozala peke azana zemi mabele ekoki kovimba wana soso eza possible tokoki koekarte elide wana te soki aza na zemi soki yo Pamela oza na zemi en tout cas félicitations toujours pona yo na DJ na yo ngana lobi kaka biloko na moni na video oya yo mabele en tout cas evimbi makasi te na yo echange beauté edimine zolo na yo eleki ya marque
tabu. Zolo na yo ekomi munene. Ezalaka muke to ezalaka normal me nyonso evimbi. Tolonde koloba te. Nakanisa yo moko tala video yango malamu okomona ndenge ekomi. Soki posilisi okoki kokende kopeze libele nao na kilo okomona. Nakanisa yo moko oyebi inchi na lobano po outo change mamero ya soutien oyo lataka na tolo. Yango wana Pamela Shekola soki olongolaki en tout cas eza mabe. Soki ozwi mokumba en tout cas félicitations. Continuez pe bote la biso mwana ata ozana mobali na ndako te akoki kosunga yo ozwa mukanda. Alors Pamela Shekola nazalaki ne loko ya koloba po na yo te me nalobi kaka oyo po natali video na yo yango etindi na loba. Sikoyo nakanisa osepeli po lingaki te ya yo mwana nkasi Cynthia Wadol aleka yo. Yesoki nalobelaki ye azalaki na mwa news na ye oyo ya normal. Karine Mokonzi la baronne soki tolobelaka ye po ye ngate munalobelaka ye me batu balobelaka ye sikoyo mukili tu soki lobelaka ye na yo parce que ye aza mama YouTube ye azanga news te. Ye aza news. Même à Bombami, pendant une année, azakaka news. Mais yo, soko bimi, ata 10 fois, news ezomonanate, poba loba pona yo. Mais grâce, gloire à Dieu, misunanga e koki komona mabele oya yo. E moni zolo oya yo. E moni boteno ndenge kiti. Pe na kanisi malamu na yeko mona oza penza na susi ba lobela yo yango na lobeli yo sikoyo osepeli en tout cas bisiko za bina pe kumisanga loba osali malamu en tout cas papa robo zala wumela atoko tia commentaire te na sokisi awa pesa mifi mosaka mbote ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.